ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya chaîne ya biso ABC One bisika bozali bino nyonso na mokili mobimba to tombeli bino mokolo molamu na kombo na Yesu Kristu to lobaka na bino ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Yango na lolenge ya kozalaka na nzambe nde na nzela ya mokambi ya papa Ozepe ya mama Chantal yao nde tozwaki likanisi ya kobanda émission oyo ya sika ekolobela seulement église oyo to intitulango église et ses réalités. Bomesana kolanda ngai na tobondela elongo, bomesana kolanda ngai na tobondela elongo, mais mikolo pe tobandi émission oyo ya sika yango toza lelo na mo salina nzambe yende azali parrain ya émission oyo bokomona ye na plateau nde ako se présenter liboso na biso mosala na nzambe mbote papa na ngai mbote pasteur Didier Lopinga sango mokonzi. Papa to sepeli koyamba yo na émission na biso vraiment okoki ko se présenter pe koyebisa biso yo za nani église eza wapi okambaka église ni nazopambola liboso bandeko nyonso ya ABC One na bisika nyonso bozali na ngolo nzamba sali na émission ya sika oyo bolanda biso ngai kombo na nga pasteur Biba Kabeya naza pasteur responsable ya église centre évangélique le Brebis du Seigneur eza na mboka na biso nazali moko ya ba invité ya tongo na lelo pona ko répondre na mituna ya pasteur Didier Lopinga. Merci papa na ngai toyambi révérend Biba Kabeya moko ya basali na nzambe o baza renommé na kati na mboka na Kinshasa na suka akopesa biso adresse na misala salaka. Papa tobandi émission oyo l'église et ses réalités. C'est-à-dire église na ba réalité. Lelo tozomona église nzambe atie biso émission na mutema to soleil na papa oze pona kotala église ndenge église ebandaki na lelo église tozokende wapi tobandaki ndenge nini siko tokomi ndenge nini yango tobengi émission yo église et ses réalités. Papa okoko yebisa biso nanu église pona yo église eza nini na pamboli nzambe église eza esika oyo bana na nzambe bazosangana pona koya kobongisa bomoi na bango po na kobongama na lola moko tozozela eza esika nzambe asangisi bana na ye bazoyoka maloba na nzambe babongola mitema po mokolo moko Yesu aya kozwa bango po tokende bipai oyo nkolo azozela biso. Jean 14 verset 1 na 2 bibolobi tomitungisa mate Yesu azoloba na kei kobongisela bino bisika po na kozonga kozwa bino po ete siko nga nazali bino pe bozala. Donc église a comme mission ya kosangisa peuple ya nzambe po na kobongisa bango na kopema mamoko ya lobi oyo Yesu azo assuré biso na Jean 14 1 na 2. Pasteur okena ngambangu kokende mbangu kokende ndengwana koloba pasteur, est-ce que vous en êtes ici lola ezali? Oui, lola ezali. Lola ezali. Mais ce qui lola ezali ba réalité otozo vivre en église lelo eza différent na lola. Oui, lelo c'est que le peuple de Dieu doit comprendre. Actuellement, nous avons un course à faire entre le Dieu très haut et le diable. Ce qui est très important, peuple nzambe foyeba. Pendant que Christ est en train ya kobongisa peuple moko boy po kenenango kopema, le diable aussi à côté. Il est en train d'organiser comment empêcher ce peuple de Dieu pour avoir accès na lola. C'est comme ça. Pardon papa, bino ba pasteur boyeli biso makambo satana mingi. Et comme il likamuke satana, ata mutu yemo. Est-ce que na kati une église satana ko okota na kati église? Oui. Na kati une église satana ko okota. Aye pas ça misala kenaye. Pona nini te? Bible yango moko ezoloba na mukanda Job kolo azala na réunion na bana na ye.
Mais Satan n'a pas à côté. Satan n'a qu'au côté. Mais il ne faut pas permettre au diable d'agir. Si vous peut permettre Satan à côté d'agir, il va agir. C'est ce qui est la vérité. Pasteur, bazo landao mokili mobimba. Yebisa biso non. L'émission est l'église et ses réalités. Église primitive na église na biso ya Congo. Comparé à la église primitive, beaucoup de choses étaient organisées. Pourquoi? Parce que bateau batikalaka na vision à Yesu. Babandai kotambolama na lima na kolandama oyonkolo atikelaka bango lokola mibeko. C'est comme ça que l'église devait marcher bien. Quoique dans cette église, il y avait de certaines réalités. Mais par rapport à notre église d'aujourd'hui, il y a plein de choses. C'est comme ça. Parce que petit à petit, nous allons commencer à décortiquer de certaines réalités. Autant sous les lots, impossibilité. Parce que la réalité est l'église. Ça, ce n'est plus Dieu. Mais dans il y a de vrais, il y a de faux. Mais la réalité est actuellement dans l'église. Nous nous posons même la question de savoir tous ces systèmes-là. Et où tawap? Il y a un monde qui il y a un monde qui lokola David. Azoebisa Saoul. Alobi, nanaza. Moboko li bapate ya tata nangai. Mais tangu ba lion bayaka, tangu ous akoki koya, pona koya koboto la moko alimeme ya tata, soki akangia ken, abina otikate, na kolanda ye, na kangie na longoli nanu limeme ya tata. Simanango, soki ous to lion abaluki, po bundisa ngai, na kangie, na bomiye, c'est comme ça David répond. Bisonde toye na ABC1 na makambu ya église et ses réalités toye lokola ba David parce que le ministère Dieu nous a donné et ça pour l'église localité et ça pour l'église corps c'est comme ça mission to salango pour na mokili mobima toye lokola ba David pour na koya koyebisa bana na nzambe ba réalité ezoleka na kati na église actuellement pour na kobikisa plus ba pate na nzambe o ba lou na ba koso ba kote biso na église. Merci, pasteur. Nalingi, tolobela nanu muke réalité prophétique. Pasteur, maman de Silompinga atuna nga motuna oyo. Alobi tango koyamba invité na tuni biso likambi ya prophétie. Pasteur Biba, pasteur Biba. Prophétie et co-prophétie. Pasteur, nalobi bazolando mokili mobimba. Pesa biso nanu, magnole la biso nanu. Oh, tozomona lelo na ba église. Nazomona nyoka likela mutu na yo, mpese na se amakolo. Est-ce que eza prophétie ou bien prophétie eza likamusus? Merci pasteur Didier. En réalité, la prophétie en soi eza mabete. La prophétie selon la Bible est mabete parce que c'est un don spirituel. La prophétie aussi. Prophétie selon la Bible, c'est un don spirituel. C'est un don spirituel. Okay. Et dans la Bible, par rapport au ministère, nous avons aussi un ministère prophétique. Maman de ça, on a besoin de réponse. On a verset biblique que prophétie dans la Bible, c'est un don. Ouais. Par rapport au Ndenge avancé, je donnerai tous les détails. Ok, merci. Mais la prophétie par rapport à l'église, c'est un don. Oyo ezo sunda. Oyo ezo loba, ezo prévenir ba chose parce que et si qu'on zamba zali font manifestation de l'esprit eza. Or en réalité Dieu manifeste, il passe par le ministère et les dons. Et si qu'on don ezate na ministère ezate Dieu ne passe pas. Eza ba canal ya nzambe oya lekelaka. Mais makambo to linga to loba lelo ba réalité ya ba prophétie actuelle. Parce que biso tango to bongola mitema ezalaki tango zo sambela ba oye biso balobi prophétie bimi ko te panzambi frère o tambola mabe bongola motema na yo frère o ucho sale kobo. Ça c'était des prophéties qui remettaient les gens à la droiture de la parole. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, il y a un vent, il y a ba prophète, na ba prophétie oyo eza contradictoire par rapport à l'écriture. Parce que les prophètes ozana bango bamona kaka banyoka na mabumu bato.
bamona kaka bato bako pambwama bato bako voyager bato bako kende boy ba osala boy mais actuellement prophétie ezozongisa bato pendant que masumu ezape belé et belé na kati na bato mais il y a peu de gens peu tant on a balikamba prophétie il y a de vrais prophètes il y a des faux alors plein de faux prophètes c'est comme ça to yebisa bana na nzambe ya mokili mobimba vous devez faire beaucoup d'attention en lisant les Écritures. Au coup, parmi tous les dons, il y a un don seulement. Et c'est que examiner, c'est la prophétie. Ok. Papa Ose Makambo Luka ki yangoyo na moni ezapendane matata. Papa, prophétie ndengo lobi, ndengo manioli. Mais lelo ye koma papa nangai. Maman, nyoka za libumu na yo. Tout ça prière à 3 jours. Nous avons dit que il y a 15 000 $. Est-ce que papa, l'église primitive de délivrance, c'est comment il y a mbongo? Prophétie, nous sommes mbongo, papa. Merci, pasteur Didier. Makambo ezo seksabiso. Réponse nanga na kati makambo par nango moko ekende côté ya ba pasteur, autre part ezala pa na bandini. Soko yo muto ba oyebiso balobi nyoka za na libumu na yo, nyoka. Tozo na nyoka. Nyoka cause à la 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. À quoi peser tant mususu 5 kilos, 6 kilos bongo. Ce qu'on fait dans l'ibumunayo. Et ça, nous avons mususu à taper plein d'ensemble de photocolle. So aujourd'hui, nzete à mouké. Au côté dans le boko nayo. Nzete. So ça le cas des jours. Corps étranger et police. Le boko nayo. Mais nyoka ndeni à kofa dans la carte à l'ibumuna muto. Mbula na mbula na mbula. C'est que one is a fausse prophétie. Nous avons un objectif juste pour na mitema ya batu pour que batu na so balobi kota jeune à côté jeune souka nango ba bisa epesa action de grâce pour ba sambela pona yo. Or en réalité la prophétie o ezopesa orientation moko souka nango so vraie délivrance ezalana offrande de thé. Mais l'homme après avoir fait la délivrance, ce que ça réel, il pose cet acte qu'on appelle action de grâce. Parce que yo ça la ngote que non, maman, 3 jours prière, tu kelenga na retraite, non. offrande. Problème est ça boy. Dernièrement on a na mona moko aza na Paris, na ensemble la pona nzambe. Alaksinga makamu moko pona ye. Et a ordonné biso to ça la 3 jours ya prière. Parce que ndeni nzambe alaksa kaka bino. Non. La révélation, c'est le monde de Dieu. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Makamo yango papa fausse kadike sa lobe na ngai. Donc on dirait comment na e komaka ya bino na nzambe, nzamba lobi na ngai. Nzamba il faut alobaka na yo loko za pasteur, akoko loba na diacrété, na ancienneté, na akolo ba na membre monsieur Christ, nzamba lobi na nga pasteur. Soke za la diacre, mama alobi na mama na basala prier à 3 jours na France. Il faut 50 pas pasteur. Merci pasteur. Na bande déjà koloba awa que les dons, manifestation, il y a don l'église, et ça, ils sont montés. Parce que l'église, ils ont se manifesté par rapport, il y a ministère et les dons. Donc, on a dit qu'il y a cause à la prophétie. Oui. La Bible dit ceci. Dieu a donné aux uns les dons, il y a prophétie. Les autres, paroles de connaissance. Les autres, paroles de sagesse. Les autres, la foi. C'est les dons c'est le Saint-Esprit plutôt, qui distribue à chaque personne. Non. Molimo Monsanto, on ne peut pas le gérer parce qu'il est Dieu. Lui, c'est lui qui fait sa grâce à son peuple. Papa, nabandeli kolobobi ke bazolando mukili mobimba. Tomoni nanzela na bino ba pasteur comment donc pasteur yende mutaza nalobani yende mutaza na monopole ya prophétie na kati na église papa tozonga nanu wana. Na ofanda nanu wana na banda ko expliquer likambo moko na bando betali solo Dieu m'a dit. So nzamba lobi na ngai c'est pas passé, ce n'est pas parce que pasteur aza spécial. Non. Et la prophétie en soi, c'est Dieu quand il veut. Mais ce n'est pas à tout moment que Dieu doit parler de tout le monde à l'éloignement. Donc, la bonne église mobimba. Ça, c'est moi compliqué. Mais Dieu peut me parler, il peut parler à ma femme, parce que Azamona Nzambe. Azana likabo molimo mosanto akopese likabo akolobe pas diacre akolobe pas protocole akolobe pas tout le monde qui a l'esprit de Dieu qui marche dans la sanctification à cause de la révélation. Souvent ngai
bana nangande ya église ba yelanga ba révélation tamsu ya vie nanga nzamba lobi nanga te mais bango ba yeko yebisanga makambo nzamba lobi ondimi yango pe na pete oui na ndimi et puis eloko elakisaka ke makambo euti pa nzambe eza solo ezaka na ba dimension ibale première prophétie qui vient de Dieu soko tali yango examinons par rapport aux écritures faut balan et deuxième des choses à son accomplissement biloko mibale et okomona tango bano bazwa na lisakoli ozwi obandi ko sambela okomona ta makambo ne koleka mokomona nsamba kolakisa ta phase eloko mo pour comprendre que c'est lui qui a parlé tu vois na kotisi mama prier to sambela lelo eza troisième jour na biso mais nzamba yebisi ngate na yebisa ye asala offrande na yebisi le hôtel azana poto ngana na kisasa pasteur Biba moi na poto mikiliste nazoloba nzamba za na lola oyoka makambo toli na oboyero non problème nangesani tozo sambela so nzamba sale Dieu m'a dit de prier avec elle to sambela so esili lo sambo esili so ki na sima nanga moni bolamu na nzambe lui-même de lui-même elle prend conscience habité le gars na sambela to sambela na pasteur nanga nzamba sale lingangol maintenant makambo nzamba sale linga na ozwa action de grâce na volonté na ye je donne à mon Dieu wana comme problème c'est que pasteur ozolo bana biso ke prière basomba kangote eza mutu ye moko na conscience na ye moko nde soki basali le sambo alobi apesa musai na nzambe loko nde bien soki tokotanga uta na Bible ko banda na Yesu ye moko olandi ba yekoli ba potre ogwa kokuta makambo tolo ba prière batikala ko somba ngo atambala moko te prière ezala na pri ya mbongo te prière ezaka na pri moko la foi siko phénomène oyo ya mbongo papa phénomène ya mbongo yo boyero euti wapi na église yango na banda koloba to kabola ba responsabilité le peuple de Dieu qui nous suit na mbo mokili mobimba faut basala attention actuellement au moment où nous parlons le diable quand je parle du diable il a injecté des faux pasteurs des faux prophètes des faux évangélistes et docteurs ainsi de suite na kati ya ministère oyo bazoya kosala ce qui est contraire à la parole de Dieu nde tozoyebisa bana na nzambe nyonso parce que soki bino boko yoka biso ndenge tooloba balu na balion o ba otelema po ba dévorer bomengo ya peuple nzambe ils seront sauvés. Problème est ça que pendant que nous parlons bibolobi batu bako bika ndenge nini soki batu akoloba bazate. Voilà que Dieu a matisi likanisi na motema na yo. Et mission yo etombama pour que batu nyonso ba olanda biso o bakutana na makambo yo basala attention balasima soki ye ba comprendre que le sambo basomba ngote délivrance pe basomba kangote pasteur moko asala la délivrance azala te mutu asala ka délivrance eza nzambe bibolobi na makasi na biso te mais na nguya molimo mosango il y a pas un pasteur qui peut guérir il y a pas un pasteur qui peut bénir la bénédiction vient de l'Éternel. C'est-à-dire le peuple de Dieu doit comprendre cela. Ma sœur Faria na moi nangai oyoki makam pasteur a lobby pasteur moko te mutu a kangola ka mutu papa fos kadike soyoki mama DS lompingo zo ka makambo bazolo banga mais pasteur oyebi ozo memanga na ba réalité o nzamba za lokumpo na papa ose mais lelo yo na église papa makambo yo lobby ezo sala mapona nini mutalobi ke soki ngate yo za na vite ezo sala mandeni yo lobi ke nzambe mutakangola kabiso papa. Mais Bible même ezolo bangote Bible lobi na Jean chapitre 10 verset 10 moyibi ayaka pona koyiba koboma pe kobebisa mais Yesu alobi ngana ye kopesa ba pate na nga bomo. Un pasteur ne peut pas donner la vie et pas mutu. Celui qui donne la vie c'est Jésus. Bandeko. Et en 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13 la Bible dit celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Bon, et ce qui est bisanga siko. Et ce qui balobi mutaza na pasteur terza na bomo. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Soit to fanda na maloba na nzambe po to zala na alignement nzambe soit to bima na maloba na nzambe po to bandosala la Satan. C'est que to pesa raison na papa Jean-Marie Bokulu akanakati na Belgique. Waloba ke pasteur na lingi sou mwasi na ngana ba na ba ke na église te po église nde muteso bomamboka. Non non. Non 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 non.
Na oyebisa bandeko nyonso mokili mobimba. Église eza endroit moko kaka. Oyo nkolo azo sangisa bana na ye kuna nde tozo ya koyekola bokonzi na lola. Tozwaka bana na biso. Papa soki mwana na ye ake classe et que professeur na ye alingi mwana wana. Akozwa décision koloba ke bana nga ba otanga souste ba otikala ba illettré na vie pour professeur a déranger mwana nga. Non, problème ezaka comprendre. Que sika ota mso bando kendeza mabe. Bibolobi to bima na kati ya batu ya ndengu wana. Parce que ce que l'église est zate batu ba obikate. Parce que c'est na église ndesika batu ba okamaloba na nzambe. C'est na église ndesika batu ba kozwa orientation ya nzambe. Lokola na école bana na biso bakenda kozwa orientation ya vie. Lokola mutakoko na atelier moko na domaine moko songo po orientation ya vie. C'est dans l'église qu'on vient prendre les orientations ya lola. Ce qui papa lelo parce que yenda aboti moi bana na ye azana moi s'il prend la décision. Il dit non, c'est que il s'engage ya omema ba na life. Parce que vie tozo bikana sena moyo et que sila après sila il y a une vie qui continue. Alors vie wana papa ko gérer ngote, maman ko gérer ngote, pasteur pas ko gérer ngote. Seule personne qui peut gérer c'est Dieu. Merci pasteur Biba Motuna Yasuka parce que les amis kotozo fungola émission yango phénomène pasteur saper tata aïe 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 la réalité na katina na église papa eleki batinda enga motuna oyo na muninga na ngaza na France le presse muntseki abi pasteur ozote ya ozima nkoma si sote okamati veste olongoli veste ka côté ba koma Versace obibo limbisanga passe na oki mulunge pasteur ba réalité wana Yesu asala ngo na église. Merci pasteur Didier. Ma question na yolo kwa liboso na ina loba. Pasteur koza la propre kolata malamu ezali sumute. Parce que Yesu ye moko. Yesu ye moko. Bilambo Yesu abande kolata soki batu balobi basala ba luka basala ba recherche ba kokuta Yesu ye moko abando lata ba len ya kitoko makase puis ezala sans couture. Pasteur, être propre, ce n'est pas un péché. Mais pasteur sapeur dans l'église, c'est là où il y a un problème. Un pasteur ne peut pas être un sapeur dans l'église. Sapeur, c'est-à-dire, mutoyo azolongola ba veste, alaksaka bato ba griffe ya ba veste na ye, ba sapato ala. Yo la no théâtre yo ki mulungo longoli veste. Non, non, et ça na différence makasi. Na koki ko teya. L'église ya Congo consomma des rezate. Exact, tozana ba plafonnier te, tozana climatiseur te, na koka mulunge. Mais bonnement, na longoli veste na nga pona la sabatu griffe te, pona griffer batu te. Na bolongolango na politesse nyonso na posango quelque part, j'ai continué avec ma mission. Mais na bando lobelo komoko, si tu trouves dans l'église, il y a de tels pasteurs. Oyo bazola ki sabatu ba sapato ba griffe abilamba na bango et ça n'a problème moko. Pasteur Didier, il y a beaucoup de gens qu'on appelle aujourd'hui pasteurs. Ils ne sont pas pasteurs. Parce que pour que la pasteur et ça comboté. Cause la pasteur c'est toute une éducation au sengeli salanango. Il faut de la éthique, il faut de la déontologie, il y a makambo au sal. Mais beaucoup de gens qui sont des pasteurs et l'autre liboso ils ne sont pas des pasteurs. Pourquoi? Pour battre bazan église, bazo porter comme pasteur, et même ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, azamuto akufa, mais azobika po nankolo. Papa, merci nzamba zalokumu papa ozela maman Chantal. Oyoki ke mingi baza ba pasteur, mais baza né de nouveauté. Émission na biso ya ngoyo oyo tozoba l'église et ses réalités. To bandi yango lelo yango bandeko bomoni to simbi ba poenyo sotu. Mais na pasteur Bibo aza parrain na biso toko lobela tokota sérieux émission toko lobela vraiment na tina na prophétie parce que za moko ya eloko oyo e BBC église. Pasteur Biba motuna moko eyeli biso en direct awa balobi bato bazolando babina tuna motuna bongo église lokola temple et lobini. Non non, église lokola temple. Bible na nezolo bako kola fanda na ndako bato batongi na maboko na banté. Temple eza juste ici ko basanto bayaka. Ezo zipa biso kakate. E zipa biso.
ba cathédrale nyonso mona ka minene zaka ndako toyaka Yesu azaka nde na mitema na biso siko ebombaka basantu po baya kosambela yo kosaka l'église c'est un temple nzambe non problème est ça makasi ezali problème est ça là où maintenant la gloire de Dieu descend et si ko bato bazo ko sang gloire en nzambe ezo kita les lieux ezo comment dirais-je est comme sacré les lieux comme sacré omoni ata maman na ndako soka za ndako comme ndako na bien alinga penda bana ba bebisa te c'est-à-dire le lieu comme sacré tango lieu comme sacré to kondi matin muto ya ka osakana sakana ngo parce que to yibi ke eza to dédicace ngo po na service ya culte il y a adoration pour un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Là aussi il y a un problème hein. Na ba réalité église okuta ba nzambe ba combien belé hein. Ba nzambe ebelé nous allons en parler mais église ndeza lokola bâtiment et ça n'a rien à voir na makambo to koloba. Merci bandeko ya émission Nabiso l'église et ses réalités. Topamboli nzambe la première émission tokati riba tika nzambe ya pambola pasteur Biba émission Nabiso eza boye na suka nazwaka mwa temps pona ko tuna omo tuna moko oye utaki pa na ngai moko. Okay. Boni papa natakine yo hein. Non au takinenga penzate mais je trouve en toi les soucis. J'ai trouvé en toi les soucis ya komona église moi pesika biso nzamba établi biso lokola basali ezo kufa ebeba eza sous na sens te eza une hémorragie na église il faut s'arrêter parce qu'on a omona que tu as les soucis que hémorragie wana ya buzoba et si pour que ce peuple de Dieu ba na biso na mokili mobimba ils ont belé baza dossier, ils ont belé bazu ba décision, ba sambela sousté. Ils ont batu musukutu, ba inana ba pasteur. À cause y a ba réalité ba trouver na quatre églises. Mais les missions, nous avons comment ce peuple là ba Rolanda, pe ba koyoka makambo ba décision bazwaki et ko koya ba ko comprendre qu'ils ont besoin de Dieu. Batunde ba osala mabe, mais nzamba osala bango mabete. Na ina yebisa batu wana ke nzamba alingi bino ba pasteur ba koza la mabe ba réalité église koza mabe mais za na moto moko za mabe te eza nzambe pona bango donc il doit ko zonge pa na nzambe ba sale la nzambe sinon te so ba okenda cause ya ba réalité de l'église ba kozanga bokonzi alola eloko moko moto ya parce que Jésus-Christ vient bientôt yeso azozonga. Merci pasteur okoko loba nini pona mama Chantal Ayao na papa ose pona suka okosambela pe pona bango ba patron ngai ya chaîne oyo et puis okolo banini na peuple de Dieu o ba yokio est-ce que ozo rassurer biso que tango nyoso tokozalaka na posa na yo okoya ko répondre l'invitation na lobby na maman Chantal na papa ose certainement du fond de mon cœur likole fonga manzambe à mon abino à localiser bino na ngolu ebele bosali kopesa biso opportunité oyo ni tete bino tokoki koleka te to lo bamukie ya oyo toyebi pona ba réalité ya église tango bato ebele na mokili momba bazolanda pe bazobika nzambe amona bino pe apambola bino pe nzamba sunga bino de sorte que bo continuer kopesa kabiso ba moment ya boye poto loba pour que libota ya nzambe epambwama. Le bananga souke ça que je voulais koyebisa bana na nzambe nyoso ya mokili mobimba que certainement il le temps Jésus vient bientôt tango tolo ba Yesu azoya esengeli mutu na mutu azala prudent ya na kati église ezana ba faux ebele makasi mais ya mutu ya makasi bana na nzambe kopesa litoi na yo epa na mutu nyoso te bisika nyoso pe esika kokota te bibolobi to bima na kati na bango banani bato tozomona ke bafani na maloba na nzambe te bato tozomona ke makambo ba osala c'est pas conforme à la parole nous devons tobima na kati na bango pour que to lukesika ya malamu ya koyoka maloba na nzambe po to bomisa bomo na biso Yesu azoya kala te koya kozo église si tu n'es pas né de nouveau soko pesi nkolo bomo ina yo te po saleli nzambe te kozala mwa pasi po zwa ngolu ya kokota na voyage ya munene to kosala kala te na nkolo. Merci papa bandeko pasteur nde mutako sisa pona losambo ngana lingi déjà na désannoncer déjà
émission na ngai na pesi mbote na papa Ozé na mama Chantal Ayao na pesi Oyazaki na sima bilili Kabuya l'homme puissant, la puissance c'est l'homme et na pesi mbote na oyo azosala ngai boye mwana mobali oyo c'est mon frère du sang mwana ya tata pe ya mama na ngai Foska Dikiese na mboka na mikili na poto famille mobimba Dikiese nzambe a pambola bino bisika bozali mama Fitina mama Meza papa Rifin mama Mawete bandeko nyonso na bosanité papa Jean-Marie Bokulaka pe Fariana nzambe a pambola bino émission na bino yango oyo awa toko solola nyonso oyo tozomona kwa ba réalité na église nazangi te kopesa bana ya CBS église au pasteur Biba zokamba mbotebele bana ya la gloire bisiko nazokamba mbotebele bandeko nyonso mama Chimene mama Esther mama Lorette bana nyonso nzambe alola a pambola bino bisika bozali pasteur bonde la pona peuple ya nzambe pe na suko pesa numéro na yo soki bato bakoko benga yo nalingi to sambela Seigneur merci parce que yondo sala ki bisongolo to telema lokola ba David pona koya ko botola bampate nyonso baza déjà na ba minoko ya bankosi na minoko ya ba ous nzambe tika maloba oyo ebimi na tongo oyo ekende partout na mitema ya bato bazui ba décision bato oyo bazwa ba décision ya kosambela lisusu te ya kokenda ka église te bato oyo bazwa ba déception ba comprendre que bato wana nyonso bazalaki ba faux et ils ont l'obligation ya kozongisa mitema na bango na se na makolo na yo nzambe tika maloba oyo et restaurer bato bazaki déjà na se ya dégoût bato bazaki déjà ba décision maloba oyo même espoir na epai na mitema ya bato yo espoir ezaki soute pe église ekomaki ennemi na bango nzamba lolo oh Dieu maloba oyo même ma prudence na mitema na bomo ya bana no ya basi na mibali qu'ils comprennent que dans l'église il y a plein de réalités. Dieu, la Bible dit au peut sabiso mayele na biso za la renouveler façon na biso akomone za la renouveler façon na biso akosali za la renouveler au Dieu dans le nom de Jésus maloba o epesa mayele epesa prudence epesa orientation pe mutu nyonso azolanda biso apambwama problème moko zaki nango songo le bandai kotungisa yo au nom puissant de Jésus-Christ kolo apesa yo solution problème moko e bandaki kokanga yo nom de Jésus-Christ kolo afongola yango lo boko nanza et comme esika ya yo osobela peut-être tu nous suivais mais tu étais malade que le Seigneur Dieu te guérisse Dieu patronne miso pe pambola yango to pamboli bino na kombo ya Yesu ndeto sambeli bo amen bandeko nzambe apambola bino mama Clémence Dinanga to monani na émission ya sima ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.